Capage TV. Capage TV. Moi moyindo na olela. Donc ça dit moto posa olele style que comme ce qu'on peut ça lobande. Azo loba kaka. Pas seleki. Na ba moment de souffrance, tous aura toujours na batu pembe na biso. O ba ko orienter biso. Avec reconnaissance papa ambia ko ba chama maboko po mpaka koma. Reconnaissance ni bo fala le ka finga de nani. Afinga mpaka nini? Ko le ka sele onda finga ba mpaka. Akendal. Baza ba musicien ba fofila na komba fali. Nde ba pimeli ba ko na Suisse, mais non eza côté ni. Boza na visa Schengen te ba passeport na bino. Apo bo kimi mbangu na Suisse, bo moi Suisse eza ambassade malala. Suisse wana eza ambassade malala. Lité ya kanda za papa, atika ko bima na ba je bana mikie, o bazo sala aza papa mukolo. Peut-être roba na lataka école saka monde ya zonga mo amukie. Discrétion dans la libara, c'est très important. Vous vous rappelez à conseiller quelconque? On se limite à on a colobé la paix marin. Na se limite à moi ça petit fali. Il faut si la manano. Ce qui y a quoi pour profiter na vie à petit fali. Et que petit fali autant bon a droit chemin parce que ça se voit que les gars il est correct en fait. C'est parce que t'es pas à moi namboka. T'es ndenge ya linga ye ne peso ke linga mwana mususu otala pete kaza mwana mboka et puis alonga mwana mboka koma mwana poto a penser te que ce qui ya linga petit fali to pour l'équipe petit fali na loba français mais petit fali l'équipe na kibomoto pour il fallait to mona petit fali o azongi deuxième poto parce que ça na kibomoto ana bato ba considérer na kibomoto na wana pe bazo salela ye à travers ya kibomoto na ye alors ce qui ils ont pensé que ko il loba français ya lobaka na ko yeba TikTok ya kota ebele ko loba mingi non vraiment il se prend trop na moto libane champagne coûte ezalaka te bo champagne mu téléphone sanga na ba moment ne songo no de kalibana nga champagne whisky, tabac, ngobel, to famille mbaleya. Hein? Champagne. Nga mona pesa libana nga chance. Na bino vana libala po aninte na mwasi. Et là parce qu'on encourage que les nibiyo ka dio o yoka ki wana de ba pesa chance to ngo contrer ba to ezaki de ana yo. Déjà na ngai déjà. Na za na kibo mwasi na nga. OK. Na za na kibo mwasi na nga o na mérite ko vana libala. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capage a gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tema bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola on futa la biso pe kitoko ba o balingaka muloko na bango comme ko moi rose bo comme ko 6 à biso la pour ko bebisa muloko te rete ya beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindi rete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausala peza ba produit ya kitoko oyo basala na kati ya mafuta sozo pa kuna mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé en pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingani ka na Rude Beauté Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasteur Boni. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, Capage, pendant la découvrir bio herbe de cacao, na komi fa. Sika boy. Oui. O ebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontada. Ya ko remarquage penza. Yo j'étais Capage mais comme ko pianga sa. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongi sa force.
yango nayebaki bata diabète ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto tika etrataka biloko ebele bio herbe kakao oyo namonango nanu te eza na batraitement ebele epa na biso basi edebouchaka batrompe esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe oui barègle douloureuse koniata nga na mela yango ntongo pokwa nauti mosala naza nango eti biso bata biro bo seke ozadi adoyani nango bandaka makala yango papa toujours en forme toujours papa shindenge nini awa watintuka toujours obatama na kati ya bio herbe cacao vraiment balandi ya Congo partout na monde omoni secret akopesa nzoto kolongono mobali o mwasi azoreklame kaka nti okomini bambanda libanda otika bio herbe cacao olanda bilanda alanda biso bato basiko tomelaka secret chaque fois mpona miso tout yango bio herbe kapasha lobia badouleur ya libumwa babavanki bawapi na barin nyonso circulation sanguine nyonso bien etretaka mpena makilo ezocircule makasi bien oyo akoyoka biso AVC yoka makambo yango nde ezotraite yango basi livraison mpe eza partout monde entier partout na monde oza na Brazza banimero tokokoma oza na Irlande oza na États-Unis Capache Télévision, merci et bienvenue chez nous. Merci d'avoir venu sur la biso en tout cas. Tous la maman Mania, Adinga biso mingi. Avec la biso, merci d'avoir oignon en tout cas basenga rapé Malika vu baton na biso, monga maman na bébé, Malika maman na bébé, musu timing na maman bébé et pesa na mo pe na mukolo pe na otokisa na na côté mususu. Encore yo na otokisa. Merci en tout cas, nana deka nangai. Pas ali nous na moralité ya na manya. En tout cas, bango soki dia ba côté mususu. Conseil à la rater. Merci en tout cas na ba Orlando biso en tout cas. Mais au sein de justice kapachula. Na komi ko côté ko compter na semaine ba nombre d'émissions lité ya a ole kaka. Ngai bokomi kobeta nga basubasima bokosala nga semaine mobimba na leki te melite ya leki deux fois donc bozwi na place na nga bopesi te ya lite azoprofite po tunanga poani so moni nga lite toke kota ntsele nga soka keta ndako na nga chantier na nango kuna lite ayalanda nga kuna ntsele omoni ba avantage na yo yebi batachangu nde baza bakuba so ebisi ebo nyonso naka po ya kotokisa batachangu batika nasengaki yo tia biso na ye na plateau tosala émission na français du début jusqu'à la fin na ochabino okoka to oyokele ma oyebika oya te nzambe na rouge ane kopola en tout cas semaine auto bana na ochabino pona moni on insister français brutalité français asa la brutalité na plateau te to sala émission na français ya sala promotion na bon na français nga pesa promotion biso ya 48 heures na français to loki pena na nini na Genève qui était la Suisse ngam na loki ba connaît na nzela makolo ba te ba na kikunda na kati ya mutuka ba memi ba on nzela zamba ole ba kota na kimia ba ke ko tia makelele ba tie makelele en tout cas na bossa ni kutuke na émission à bateau en tout cas merci. Bonjour na abonné Capache Télévision, bonjour na batutu balinga biso et batutu ba sepila na biso ba soutenir biso physiquement financièrement Robert. Merci pareillement. Merci pareillement. Tu peux être sender notre combat. Somo. Bien ça va la ma belle sœur aussi au bête la foudre tala combat o ya kapashu na mona ke yango na Jérusalem pesa kenda kikana yango kele Jérusalem te shift na Jérusalem yango kendaki kana mobondo yango standard yango to combat bête la foudre. En tout cas merci la bien sur bolinga biso abonné à Capache Télévision derrière la caméra Paradis je te salue. Merci beaucoup à mes jumeaux Paradis bana suka nzambe. Merci beaucoup na batutu balinga biso Riti Beauté nzambe à l'opposo number 1 Riti Beauté babito koti elanga yango yo ça dit ba maman ba papa bo somba savon noir omoni elonge comme kitoko kapashula otie pe make-up te meta elongo les amis boya ko somba ba maman ba papa bo somba ba mafuta na ba savon noir na ba savon matembele to comme na moment elanga poso fo ezala bien. Donc, merci beaucoup na Riti Beauté. En tout cas, nous avons invité la communauté congolaise le 10 août dans la salle de Kipuanja avec la femme Tamar.
olinga ye abeta le 10 août na salle ya Kikwanja donc te bébé la nganga na tombola Yesu kasi bakolela yango na aya yo yebikaka biso makanisi na 48 heures makanisi na 48 heures donc nous toza we makanisi eza déplacé les 10 août toza la femme tamana les 10 jours wana les 10 août na sala Kikwanja en tout cas boya ebele au bolinga la femme tama oza besoin somba billet au contacter Malika Mania to koza vraiment on merci na yo pe kapashula na pe simbote na manager na biso siki donc to pe sepi bambote pour assistance voilà quoi na moni sepi na robe o eza eli kenge ebimaka na era makambo mais mes condoléances lobi na uti kolanda canteur na ngamoko ya Pamela depuis États-Unis akufela kileki na bango na fleur d'âge leki na bango ya suka donc touti matanga yango na zwa ki décision na bino comme ke matanga ka ya ba âge o eza déjà élevé neti ba 90 ans mutu so akufela 90 ans te soki muna yebi ke rédaction moko akufeli mutu il faut na assister ye il faut na kende il faut na ba âge ya mutu ana kufi ce que Zakaka gêne non qu'elle était parce que na commis pesa passi neti boy na leli na tongongo et là to siko et là tinga stressé ngai journée mo bakomona mwana âge wana mwana mokie bongo jeune fille faut mona ba camarade nende ba olela aboti te eloko moko te akufi donc na belé mokonzi ce qui na commis na niveau na yebisa nzambe na lela nga moko kapashua na lela su muta kufi te na komo lela nzambe bomba ngai na mona bana na ngande ba okola soka tana okufa bana na ngaba mikolela bayeba koluka mbongo omoni nga mama biso akufa ki place avanda ka molimo ne pe mana kimia ayebi ke baleki na ngai ata ya muki o na zana na okabwana bango na kopesa bana olinga tenga na olia baleki na ngaba okufa nzala na osala ngote na kosala yango te vraiment molimo mama na nge pe mana kimia yebi ke na kufa mwana na nga ona tika na baleki na ye azwa relève pe relève on a sala ngo kitoko o esuka na biso kade na biso simeyo topa a présenter hein c'est bien o anen suka c'est bien donc eza fierté na nga maman ba meko benga pe ko vendre ko conseiller bien sûr maman nyo so aboti mwana ye ata yebi ke mwana za vice moko eza otengama ma yebi ke conseil ki bomoto fo ezala ozo comprendre parce que nga na bande ko bunda toujours même maman biso za ki en vie l'orachuma o eta yebi tozaki to travailler pas ken pia na filmu na fimbu soki non na tike mbonga koleza akite tant na pas patron na biso ken pia na ko tie pression après mission pesa nga mbongo ndako nga fo ekikolia ozomona ken pia na opesa nga mbongo boy mo $10 na nga boy na kimi non na moto mbango na kina tikeli mama lambanga na songi na nga makam na nga okay devant na ngezaki yango okay ti mama kufi akei ayebi ke o na tiki wana za soldata makasi aolinga te ya olala ponge kitoko baleki na ye bavandi baosouffrir na osala devoir mama biso atikelanga leki na ngai wana oprésente ane oyo e mokolo akozwa nayebi ke akozwa ntango akozwa poudre na tokosopa ekozala fierté na nga mpo na bundi na bundi mpo na leki na nga yango moni na oloba ke nazwi décision bamatanga nyonso ya bagene na bandokende te mpo nazomipesa mpasi na olelaka nzambe eza pona nini kala toyebi ke bapapa bana nde bakoma kobande kokunda bapapa mais lelo bana bamparent bakomi kokunda bana qu'est-ce qui se passe en fait eloko nizo te na mikolo nazaka na français bacommentaire mpe botia na français place na ocomprendre ntenga mona kosala traduction ozomona kapashula ezosala pasi ozokende bamatanga moko okutaka jeune moko ya 35 ans jeune moko ya 29 ans jeune fille moko ya 30 ans jeune fille moko ya 23 ans tandeti ndeko na biso na uta akokufa tika akufa na zemi na libumu na mwana aza age nini kapashula ezosala biso pasi nzambe akita mawa na ye likolo na biso nzambe ayoka biso mawa toza na biso baparfait te ye moko alobango tala filme ya yesu te ye moka lobango na disciple wana abi mutu malamu aza te me botambola nde na kobanga nzambe kapashula nakomi koyoka pasi manya lokola tozana na matanga avant totouche bapoint na biso ya émission natalaki video ya mama moyindo na sur paradis na esi aillustre biso na début ya émission na sur bato bamoni extrait yaya
pasi mo mama na pesinga taka na bite soki akozonga Kinshasa bia takuna ata mwa mai ya komela yaya kolela wana nakoki te eloko toloba yango ti siko matanga neti ya mwana mama moyindo oza na kojo okende nini mponi moto oka neti nga boye naokoka te omoni neti mama moyindo nakufele mwana ye déjà dès le début ya matanga wana ndenge mama moyindo motema eza ya kokatana ate ezalaki na Kinshasa ndenge nake te mpo ndenge na ye basuka nango ndenge ezalaka bongo ndenge nakoka te na biso na ntongo modele na leli kapashula biso pe nganga baboya tolelanga makasi baboya siko mai miso ekita yango moko sa nini choc eleki en fait otala nde bato baolela kolela ya bato euta na kati ya mitema olela te mpo omona bato baolela mais olela mpo omona kati ya bato ndenge ezolela ta mwa moyindo nda olela c'est-à-dire moto mposa olela esili siko ekomi siko mposa aloba nde azoloba kaka pasi eleki na ba moment de souffrance tozala toujours na bato pembeni na biso oyo bakoki kooriente biso parce que par erreur tant que bachrétienne osala baacte moko okoblateferme même nkombo ya nzambe po mama moyindo banda mwana kufa ablateferme déjà nkombo ya nzambe mbala ebele tosengaka mawa nzambe likolo na ye totenir ye rigueur te parce que toyebi choc oyo aza nango te mpasi oyo oyoka biso toyoka ngo te toyoka ndi na mosika tosengeleka mawa nzambe nzambe alimbisa ye na makambo nyonso oyo akoloba na se ya choc nzambe akitisa mawa likolo na ye nzambe ayoka ye mawa c'est très choquant makasi ti mutu ma miso yebi masuta akomi siko koloba elakiseke motema esi esuki nga loko apa olamuka te semi naloba kaka alobi nzambe apesa mama wana motema ya kosurpasse makambo nyonso parce que eza facile te babiso bamere bakende déjà ba 4 ans déjà passé mais so navandi pena boye natali victoria nanga ta mosusu mobulu eleki boye petisenga mosisa motu natali siko koko ate eza kota papa eza kota mama bakoko bate esalanga mosisa motu pasi ozomona kapashula ça fait trop mal siko mama moyindo ntongo ozwa koko na ye oyo batikeli ye atali sikoyo keta mosusu makasi ezala te papa na ye so azalaki alingaki eluka mpo na ngai na koko na ye na mwana ye tolia atiki mwana atika mwana namoni na bavideo mo batika mwana moke kapashula mokili eza ya biso te mokili eza nango ya biso te yango moninga ata moto akritike nga otala elongi mabe ya kapashula naoloba mamba solo namba solo oyebi fleur ntango akufaka moto akoka kokota ya morgue azalaka te ngamu na kota nakuta mpe biloko tu ya salite balongola fleur batiango mopanzi yesu motema oui ntango nabima nazonga ndako nayebisi nzambe elimbisanga nde nakotaki na mibetisi libako kapashula natali fleur natali koto oyo mama mo balali wana natali koto oyo papa mo alali wana natali boye nake kofonga pa toye nakuti moto anatie kadena nga bi papa otia kadena ya ndeni na okotaka pour quelques minutes otienga kadena na intention nini atie kadena ote porte ezalaka yokanga nga bi te okotia kadena te fongola na bima sika boye oui nga nakotaki nde ezalaka apres kosala motu te nabi papa fungola na bima kotia kadena te mbo otika nga na kadena nata bilongo elali awa te balali bakei mpe libela bazonga te kapashula nayoka pasi makasi natali fleur nda alalaki basen na ye kaka na liputa batie liputa ndi bauti obimise biloko yango balolemo yango babendaki natali na bi fleur nayebisi na bi fleur taka na milobelanga moko na bi fleur olali boye eza nini yango nalobela ebongo olali boye eza nini ondimi okende fleur kapashula nzoto ele opamba yaya
to soki omoni kosa choix ya ofinga même na mafinga ezalaka na manière oyo bafingelaka oyo soki mo ovandi obi te na ofinga na sagesse finga noka na sagesse so ofingi na bozoba okose retrouve na bozoba wana nzoto eza eloko pamba kapashula nzoto eza eloko te te mpo bato bayebaka te babenda bato lolemo to batia bato super lu monoko ekangama eza poni mpo eloko na kati eza te bayebaka te ozomona kapashula nzambe apesa maa moyindo apesa ye motema monene apesa ye makasi tozosengele makasi tozosenga ye mwana na okola nzambe akosunga ye lisungi euta partout flore atika mwana ti mwana ovivre nde nini mwana otanga nde nini tolonga na on étape pardon mpona oki passe tozonga na affaire visa mania oyo towanda oloba awa bato ya youtube na bato ya baorchestre mingi discrétion mpe eza te so boke mpe pla otango kasi bodimina mpe kofinga ti po potango mpe komo orefule bato ya mafinga so ofinga oke mpona oyebike baokipe o te ntango ozonga gaz esi nayebi te soki yo mo mpo ocomprendre nde tolobeli mambo ya bavisa ya balite ya kanda ndenge namoni paraît-il ekomo opesa mwa mbilinga okoloba ni kote wana mpo banda oloba lelelo omo ya bien mais kapashula na vie okoyeba oloba français te mais ezalaka même ata ya kibomoto nde esungaka biso eoriente biso place nini otia lokolo na place nini otia lokolo te ntango boyebi ke bozala bavisa moko boye oyo mundele ayebi yango te bowana visa oyo mundele ayebi te c'est-à-dire il faut sala likambu selon loi ya ndenge bapeseli o visa na yo parce que na kati makambo na bango bavisa main noire ezalaka te main noire eza te eza kaka ke kapashula yo mo oyebi nanga na yo tovanda tosesoulageanaka nanga na yo tosesoulageanaka nanga na yo tosesoulageanaka nanga no tosesoulagana awa oyango opesaka kaka malika oalela mobala oalela bana siko lisuni okeketeka mpona yango tosesoulagana anga no to tozwaka bandikango ozokoboya kapashula mais c'est-à-dire ntango ozwi opportunité elo mo ya bongo mama sele sagesse moloko lite ya kanda aza papa mokolo na mandefu ebele eza kaka awa na réseau social azonga jeune azonga mwana moke azonga moto ya buzoba mpona koluka eloko yango oyo alukaka mais aza papa mokolo papa de foyer aza na mwasi na ndako na bana c'est-à-dire nde bapesaki visa territorial azalaki mpenza na 1000 façon ya koyeba ke oyo eza visa mundele ayebi yango te Schengen ayebi yango te oui territorial eza visa territorial oyo bapesa bango na baye Virginie basuka kaka na territorial bodusoli eza problème te bodusoli mais bovanda mpe kimia ti na bango nyonso bebe ezalaki nani oyo nde bapesa bango bango baexplike bango so mo nde boke boye bosala clashi te bosala boye te bofingafinga te bosala boye te bosala apres ko nde bapimeli bango kuna eswisse main noire eza kote nini bozana na visa Schengen te bapasseport na bino apres bokimi mbango na swisse bomoi swisse eza ambasade malala swisse wana eza ambasade malala lite ya kanda aza papa atika kobima na baje ya bana mikie oyo bazosala aza papa mokolo peut-être robe wana alataka ekosaka monde azonga mwa mokie nzamba la robe mais oui nzamba la robe wana alataka monde nde azonga mwa mokie aza papa mokolo ntango azwi visa territorial ye moko aza bebe te mpo batalisaki omoni visa na mpo batalisaki bango omoni visa oyo bozwi eza visa bosukaka na mboko bokende bobima te bozalaka bokapi na mboka wana territorial eza visa bokapi ale bango basote bokomi na mboka mosusu siko boyebi siko ntango bosali bongo bozolinga mpe kotika kofinga te nayebi te bozofinga po esenga na yaka baplateau esenga na fingaka esenga na fingaka kapasho na kofinga po ani
ba musicien ba kokosala pe o pe son excellence au salate siko Vraiment. non finga po ani les problèmes na bango ezali leader na bango a s'organiser a zwa temps après sa confiance na ambassade après sa ambassade chance ya confiance fali pe moment pe to yo kapile ba voyage muso ba 2010 ba pimela yebe siko bini ba pimela bi te po bini wa nani ba vie quoi ba pimela pe ba ba we robosani ba pimela bango to mona ba marche salama awa ebela wa ba biso so ba pimela ngape ba pimela ese na sala c'est yo koto ngakona noka se shengene za minde to se consolanga awa na kicho kaka kena mona ka ba kana biso ka ba ngwana ka ba za kuna surtout ce que place au moni Congola zali ya ya zanga te chaque chose a son temps ce qui sont époque a fallu nzamba lingité époque ya fali pour na temps on a pu fali to ba pimela kaye mais noir izaka te ya mo comme c'est vieux monstre ba comme c'est warrior to commissaire warrior te ya memingam to commissaire warrior te vient reconnaître ndé ya ka fali libala no kufa oh na bien kapashula ba bi fait matala na niveau na bien matala na te bon muto avandi plus de 20 ans na vie de couple so ça un problème aux intéressés benga muto ta pe so conseil na vie de couple nao muto avandi plus de 20 ans kapashula to ke non na ndinga bien muto avandi plus de 21 ans na mwasi na enda ku moko na bana na ye en expérience so du problème na nini oya te au parrainer te bon est-ce que fait wazeka kosaki akosite les problèmes na Congolais balinga kaka baloba mabe communauté na biso balinga baloba kama mabe ya fali baloba mabe ya mutu so mutu se comporter mabe mais mutu azo se comporter mabe te baloba mabe ni poani mutu azo sa fierté musique na biso azo tombola drapeau ya Congo kapashula ngana benga fali richesse après combien des années lelo to comme mona ki richesse na inde ezobima ezo se micro na benga son excellence mais c'est l'ambassadeur akopanza ba famille babi bendo son kuna akopanja famille ne loko te kapashula kapashula famille kopanja na soka yo muto za ya poto sali ki mutema babe omona ki bapesi na visa kapashula yo bito to batu musupe na poto na pipa omoi ka ndike beta maboye so benga kama muto obike na zo réforme ya pe courage ebele mais na muto asepe ezala biso kutwa asepe na ndika ouais ayo sa nyati kala kuna mais à côté là pendant ça la bien sûr il y a des familles béné ozo comprendre au monde place mo batie malika malika du visa malgré malika du visa mais mutu mutu mais c'est pas souki akangi ba guta zoate ba pesa été mais tant mutu na zu pe nante na ozo apete po yo kanga guti mais na ozo ne de te po tana ngane kokiti ouais très important très important siko famille panzani ya nani parce que tandi to zabata rolo makambo fali osala to mona opesa ka mutu moko visa mais visa ka o apesi mutu moko ne sungi ba famille combien oui ngani na orpheline bona ba leki na nga bo solo na visa na nga no sunga ba leki na nga te do sungi milimo batu combien après ba leki na nga na ba sambela pona bongo te ba sambela pona via fali te babi bezka ya stade bezi stade babi alongo la date moko kapashula. Est-ce que fali ndenga zana ta ben même na poto te comment fallait li moi? Vous êtes sûr? En tout cas na bombardé micro na ya mabe kapashula. Na woni pas kutala Macron. Na ebisio. Préparez-vous, serrez votre ceinture ma chérie. Serrez votre ceinture. Kapashula. Eh, votre. Vous êtes sûr vraiment fali? Ce qu'a bengi a même a plus votre visa te. Ata pona kende poto te. Comment fallait bunga? Fallait ça la droit chemin non mais votre poto. Tu cartonna bongo, tu ici 18 ans et continue ko beta lelo. Avant non mais votre poto. Moi et ça c'est quelqu'un ya mutema ya kokabola na bato. Kapashu ya na bato musu bazana poso sunga po bana ngoti. Ouais.
Écoute, azatala Ozo comprendre. Azo sunga. Na gouvernement. Te, o soulever le moi qui toko. Est-ce que mona? O soulever le qui toko. Ministre moi memi ata. Merci. Ba petit na quartier. O soulever le qui toko. Ba député to vota bango. Et si ba memata muta ya quartier, le cas d'un passeport diplomatique. Ni botenga biso comme député au depuis on a voté on a pouvoir. Ba memata deux personnes à quartier. Banda ba bima o. Merci. Kapachou l'émission est yo, mais n'a complété le mot est très important. On dit que pourquoi n'a commis que benga fallu son excellence mais c'est l'ambassadeur parce que pour monter comme ambassadeur tout le monde on a ba acteur. Yem sanga ba ambassadeur on va passer ba passeport diplomatique. Ba ça non ni. Ba paragims. Ba ça non ni. A même d'ailleurs ba tout comme na yolo. C'est ça. A même comme na yolo. Mettons que ambassadeur, c'est-à-dire même na ba acte oh yozo sala. On mérite tout bien ambassadeur, fallait tout mérite tout bien ambassadeur. Azo partager bonheur na ina batu. Eh kapachula. Asa ba monsieur la liste mususu ba c'est qui binda batu mabele. Oh. Kapachula, yo isa mutoka vient na montana même na couleur a po échanger qui. Na mona kala so me so. Yo moni via boyo ko aboyo traîner. Oh, chaud déjà. Et ça kenda ki kala de na poto. Et manka ki eko. Ba vi na biso ba sampa yo depuis banda carrière na bo jeune c'était comme mon kolobo kenda pototé. Vraiment, il peut ça lié bien makasi. Hein ya. Bon ça muta bongo bolu ba ke buzz. Est-ce que buzz na sampa yo baksani? Hein kapachula. Pona nini? Boni ko ndima batute, pona nini po ba sala ngo bino pété. Pour n'attaquer mission jazz oh mais ma pour na buzz pour na nini so viser ça facilité ça qui n'a pas toi njelani so viser qui chasse ça facile il n'est pas territorial yeah on dit territorial est-ce que quitter voici char de bah bit touche même na Rome merci mais bon demander ba place au beau quitter là ka. Pour battre tout le monde a gâté surtout qui on a poto mais tout le monde peut ça quitter l'été. Quand on a bébé c'est la marché territorial on a moni. Pas comme baby ça. Oh, yo ebité. Congolais ça mutu moko compliqué. Attends ba bimi c'est les tio moko pour sungaye. Ngaye heureusement qu'il fallait ça. Pour que quand on a un Congolais, ils ont tout passé. C'est bon ça bien. Il y a des autres. Li kama bobo ke soulever ça pour na buzz poani. Pour na buzz. Mutazo sauver milimo ya batu. Tara ba joa musée. Kapachula. Viens na biso nani, viens nga o nana banda ko vana mina saba ncheto na bandale agazu zuleman. Ya kati. Ya na biso komeka ko vana pe ba changer na inga wana na saba ncheto tongo midi poko mona ya vandika wana. Fidélité na ina leki na inde futa ya mema poto. Wana bolo bela ngote bobenga o pebes. Ba pakatiba ba onyo c'est ça la bien. Ya. Bolinga fala sana sukwa binu makolo. Bobo ya kumisa yi. Bolinga sukwa binu makolo. Fallait ta memi batu na poto te, aozaka fali. Tika boy. Vous pensez que ndé aosa bongo ndé pour comme ndé tomboma. Te, aosa la para mikolo azo kokate, rectile babi. Nani okokate? Pareil pour pas. Akokate? Nani? Paka okokate. Yebisanga no album nini ngo oye ko longola famille c'est il le to boy to bi fallait abi mis album te. Atika biso no to savourer notre famille c'est. Tika boy. Yebisanga album nini oye longoli yango. Izate kapachula. Ba golo ko to ba te ba titre ba njemo na bango. Matisa siki atanga di titre ya dynastie. Yo tanga ti. Ana ngote. Abi église. Tala nabi église ya wapi? Église ba bi ka golwa. Bon mona ke mission kuna te. Bon mona ke mission kuna te ya porte-parole na bango. Ba lekisi une mission tanga komba titre de Njembo ayebita komo luka. O mona ngoti ba vidéo te. Tika boy. Otana ngote siki. Ya communicateur na bango. Ce qui va bien so gouver. Gouver va ntemte. Oh, makami no loba no tindo vidéo illustre ngo paradis mona ke ngote. Oh, ayebite. Yeyo, otana ke vidéo. Voilà, to sela ngo débattre.
Wa ba pimela esi. Oh, ba pimela ndeni, de ba pi bo viser ça. Viser ça te. Exact. Eh. Kabashula. Oh. Apprécier l'homme à son époque. C'est que l'homme se trouble qui est bouillé. Et ko trouble Kabashula. Et alors quand tout nangai featuring il fallait asalana modoga baramba comme titre ngo zakani ate za na anglais no betaka munoko te buka na mena bimisa titre. Eza communion auto zakanango. Hein? Et le quoi na toto ko lakisa batuka na linga capage. Il faut ne ba numéro ça pas tout capage à l'attaque. Ouais. Normalement. Pour mon tout temps benga nga malika capage à ta numéro combien? Capage à ta 38. Ouais. Et là sa communion on a capage. On a cosité. Ba te belé ba comment on va hypocrite. $2 ta numéro combien? Na yebi numéro ça pas tout $2 ta té. Ça dit c'est que na yebi via bana capacité mais en temps na capage. Ouais. Vraiment ba solo est très important. Oui, Kapashula. Fallait penza aza et puis au moins il fallait aza force pour na musicien congolais. Yango moni to loba to benga kay guide. Tika bo. Oui. Aza guide. Ah? Bon, on lui fait quoi dans la guide? Bino yeso mona mutemo la muke mi pesi kombo. Kombo kitoko eza o batu public e pesa yo. Tika bo. Guide eza la vie quoi? Guide eza fali au guide mo eza na akomi kumba na ba vie. Tika bo. A kumba makta kapashula. Elembo soke se yeza yo. Okumba bato. Okumba na ba grand. Donc des abazo kumba akoka bango pe na bona chwato boyo tikali. De calme bon. Au moins de vieux wazo quoi hein. De calme bon. Akoti na bato. Abi no kum na tikala te na koti na bato na ndimi penza. Taka vie sampo ya bi naza warrior moi si nanga warrior ba na ba warrior. Kapashula osa nini bola muso eleki. Mais ma vie reconnaissance peut pas m'ambia ko ba chamo maboko po mpaka koma. Reconnaissance ni bo fallait les ka finga de nani. Afinga mpaka nini? Ko le kasele onda finga ba mpaka. Akendal. Baza ba musicien ba fofila na komba fali. Soki mikolo. Kapashu on a été ce qu'on fallait la force pour ba musicien congolais ebele. Au moins il fallait ta changer le là comme un professeur atang sabana cour na ko kombo na etika la kaka. Nazo bisoti. Donc ana ba ligne vie lwambo. Azana ba ligne oyo ata changer métier. Kombo na ye ekozala kaka. Donc c'est-à-dire mon il fallait ba viser ça. Musique peut bêta. Ba concert peut ça, ba production peut ça. De toi na nyonso. Vidéo concert na mneza, ba nyasi ba chaki. Banane. Parce que bango bazana manque de professionnalisme. Bayaka akolela ba concert ebunga, ba concert ebunga, ba concert ebunga to mo ka tresi mbelenga yo lela. Oh, même na tresi o women na métier musalo yo. Bazana manque de professionnalisme ba yeba ke mutu so beti concert na ye, il faut ye mo ka bénéficier na concert na ye. Ba yeba ki monte o mo to benga mo ba loko. Si quand tu es monté à Monique Bailly, ni ba bombarder chaîne. Là, tu vas comprendre que oui, ce qui m'a dit conseil, il faut conseiller l'imois. oui. Au monier. Au monier. Locaux. Qui locaux de ça là-bas. Au monier, benga, il y a un monier là-bas, n'a pas communicateur à faire les baba locaux. C'est kabou. Kassi. Ah. Et ça dit quoi? Ils ont dit quoi? Et là, l'été est comme bête bandika à chaque jour. Donc, on a kaka boye, piken, Nathalie Michel est l'été. Avec une dika, on a peine à yeka pana yo. Ndika pe ezo maka awa. Non, ça, l'été. Na kokele sou ko ça la contradiction la chaîne musicale. Kapa maka pashula. Kapa maka pashula, maman a deux dona kimia. Awa ndika l'équipe a robe rouge wana, on a peine na l'équipe. Nazolo ba manager zane ya longola ba bakuka mama ba bakuka moni kuna tela papa Hervé nani mama ba bakuka sila si la start monte yemonda kumisegete au star c'est on a l'obligation pour la night alors ba no a te chana se
alobanga tala Kapachula nga naza warrior manipulé te. Tika boy. Moi je suis warrior. Donc namona mutu mo atia commentaire. Abi yo pa Kapachu bandolo ba kozaki au milieu du village. Mais tant nazaki au milieu du village bondo benga peka warrior. Ah yango mi plonge pena. Mais oyebi keza bongo ti. Oyebi keza bongo tant na bandolo ya ça va tout ça no émission au milieu du village. Babande ko boy au milieu du village na baka oza warrior au milieu du village de ce qu'on ndima na comme warrior mais bon yé sous ko zongi so yé lo bako au milieu du village communauté pourrie. Mais il y a mbuta pas affaire à visa ni au passeport à Kara bien ko kay ko kina liste wana te. Eza problème te na ndenge na ye mbuta pa bunde makasi. Eza problème te ata mbuta penda ke bon peka akepeka na sima moto ti. Ata so pa pesa pa fali ngeza peka na sima moto. Eza peka nyoso eza peka ba poto sima bato. Échanger te. Le premier ka simba nde lipambo ino place okinda okutela. Ah c'est ça. C'est tout. Eza nango te bando loba o na boya ko ke na délégation na ya. Nde yo kuna ba peso nde pe koto milima bato ya sauver nde yo pe kuna ba sauver milimo nao. Ozoma Kapachula na biloko mususu bato balingaka ba komisa on neti moi jar mais or eza jar te eza normal bato wana pe o ba mema ki wana ba ngeba mema ba ona mbuta baza pe bato ba pe na baleki ba pe na ba famille o ba sauver pe ba bilimo na bango donc c'est la même chose nandi yo pe kuna kota roga ba tali pe ko za responsable ba sauver pe pona yo c'est normal siko selon mbuta ngeba mema na délégation ni ya ye moko éviter. Petit Fali aoyamba madame na téléphone te tolobela nanu toya wana tolobela nanu madame matindikeli moi sextable tolobela nanu discernement et puis discrétion ezanini na libala et puis pourquoi faut la discrétion moi c'est aussi abali moi c'est aussi mon bail pour moi eza passe mon bala ndimo pena afficher bongo vanda moi c'est aussi une chance moi ya kozana mpaka mo bosongolo pakala buvanda kadana mpaka babalo te quand même apesio moi nini pardon valeur wana la valeur discrétion et aux a l'importance na foyer pourquoi et puis discernement et ils en foyer na yo pourquoi mais Kapachula pour aux en kami to parrainé dans 5 ans oui à papa des autres donc ça dit pour nous parrainer que il faut peu qu'on mais témoin déjà au ça là oui témoin dans ça là Kapachula fille moi bien na poto ebisanga lobi Malika et puis na CP na sincérité na ye ayebisanga bi Malika c'est parce que naza na mobilité OK soki nazaki na mobali et que mobali na ngaza mobali nanga ya futur ya vie nanga na ngena zwaka bino mo parrainer biso amen na ebisaki ye merci pour na sincérité ebisinga mais ensemble la nzamba peso mobali pe tant que toi aux un souffle de vie l'obéza nzambe amen ba biso toi na bandaka mabala tundima te ke tova na bandaka mabala pe ba tu ba pesa nga chance te surtout ça ikona 70% ba pesa nga chance te s'il faut dire la vérité ouais. Mais le quoi nzambe nda pesa la chance ya mutu ezaka pa nzambe amen nzambe apesa ki biso chance ngai bato ba pesa nga chance te mais nga moko na pesa libana nga chance ba pesa libala chance ne ko pesa libala chance eza otie bala terre OK zala mwasi na libala couple soit na raté za couple ba hypocrite mais zala na ba qualité soit les locaux o eza normal o ebi que toza batu ba erreur ko kozala yango esali ke ebota dispute mais ko soit na o eza te ba erreur oyo o mérité ko sa te na ndaka libala batu ba pesa libala na chance te po fa no mona même ba makelele mususu libala ezanga champagne mu téléphone yanga libala c'est ça libala ezanga champagne mutu elekisanga na ba parcours nyonso na ovanda 2 ans 5 ans 10 ans libala nanga ole mama solo nde nake vana na kati ya libala nanga bato bamelaki champagne si bakenda babosa nanga kutu tobosa nako
donc so nazwi problème na famille na nga bato bamelaki champagne so na intéressé bango bakende babeta lisolo na nde mosusu mangi bamele champagne bataki te bamele champagne bahonore bango omona moto libala ne champagne kuta ezalaka te bo champagne moto efandisa nga na bamoma nyonso ngo na olekala libala na nga champagne whisky ntaba ngobe to famille mobali ya champagne nga mona pesa libala na nga chance na bino vana libala po anini te na mwasi eloko siko encourage ke ezali biyoka dioka oyo yokaki wana nde bapesa chance to ndenge contre bango to ezalaki deya na yo déjà na ngai déjà naza deya na kibo mwasi na nga nazali deya na kibo mwasi na nga oyo na mérite akovana libala nazangaki nde moto akozwa nga mpo encadre nga avandisa nga ezalaka mpe bongo bien sûr bien sûr pour peut-être avant paka na nga ya na bando kuta peut-être na ba o ba olinga nga menga na olinga bango te OK et puis tam so na kuta na ba o nazaki convaincu mais bango ba de ba aventurier OK donc to bando kuta na ba deux phases maswa noé maintenant na yo kuta na moto nga na olinga ye pa olinga nga très important nga habité place on pena yango yo sikopani litama na tobola ezalaka ti lelo ti nafandi mpe kaka ti olata na oti voile nalata na voile longola bateme kutu nakende na longola nazwi bateme na sisi apo ntango nazongi nazongisi nakamona nzambe na pa bokilo atuna papa kabuya papa kabuya te pese bambote musai na nzambe ebokio na nga tatouani musai na nzambe ebokio na ngai akoka te ye discrimination ezalaka te mpo babelle fille na ye bien toza babelle fille ebele mais discrimination ezalaka te bino nyonso bana biso nyonso bana mabe place eza mabe ezali place malamu eza malamu eza ozokopoeka pashula bato badécouragement oyo bayaka na bavie ya bato moka yo youtube ezotiki mibala mbongo kizwaka mobali mo boye ka normal kaka normal kaka ko normal kaka tovivre mpe na normal yango mpe eke mpe kitoko mpe boye 2 ans de mariage c'est pas facile tokokende na 3e année eloko nzambe aya na kati ekendaka mosika biso totani nzambe kati na biso ozokopoka pashula discrétion dans la libala c'est très important. Vous rappelez à conseiller quelconque to on se limite on a kolobela pe marraine na se limite ka oui ba parents na biso ba jeune papa Guilain Ngati et maman Clarisse Mouyembi joyeux anniversaire à toi papa Guilain et lesquels lobby mieux vaut tard que jamais papa Guilain je vous aime beaucoup baza ba jeune to ko surcharger bango ka te po ba parents. OK. Toi na ba limite ya makambo so to moni pena ke place oyo eza niveau na biso te de to ya vers bango. OK. Parce que toi quand a des choses na ba vie de couple ko swana na ko bongisa moi te tout ça quand a des choses to swana po to bongisa c'est tout esi nango ce qu'on a ko bongisa wana il faut mapeka na izala te olongola ke na za capache na vie de couple na nga omemi capache na yo. Depuis ce que comme 3e fois kota 4e fois kota 5e fois kota po yo boyo kita mais ce que za na mapekate bondo so na kabino baye bobongisa pe kabino mbali olongoli ke nga na zo akoleka ye olongoli ke nga na leka ki na salaire neza mukeke nga olongoli pe ka ke nga na kombo koleka ye olongoli pe ka ke nga na zaka na mituka koleka ye nga na zo aka koleka ye nga na voyage aka koleka ye. Ce que l'on a dit, c'est discuter, c'est pas cabine mbali. C'est ça. Sans camarade à mon balai yeba. Sans camarade non moi si côté moi ça peut mon balai ça bande qu'on a yé. On a protégé. Et puis même ngai mon mbali na to on a problème yeba te. Na ko rappelé ka capache bichu mo boya ndako. Au moins jour no yaka. Donc relation est quittée. Au cas où on fait
parce que to bébé c'est biso mibale to bon c'est pas biso mibale etali bato libanda te bato libanda no ba pesa biso ba chance te bazela to ba pesa ba problème na biso au sololi po ba mpe ba ke bete po ba pire kasi ndeto ba beta ka fu ba beta kasi fu ba pesa chance te ezaka kasi to lo ba nini e ba vanda te siko pona moi ça petit fali so otala moi si a petit fali azale ki meta muso yebi ndo na mo ndi ayebi ko le kapenga kapashulo moni réseaux sociaux to maîtrise bato be ba maîtriser yango te nga pena ndi naza bata na kota na TikTok te mena na ka malika ouais na ka malika na zo pa kolina nga pe biloko pe yaka te pona na TikTok parce que je trouve que y'a ba millième sous to kokota te ouais et zo salir biso de plus en plus moi ça petit fali il faut si la manano ce qui y a quoi pour na ko profiter na vie ya petit fali et que petit fali zo tambona na droit chemin parce que ça se voit que les gars il est correct en fait c'est parce que t'es pas à moi na mboka te ndenge ya linga ye ne pe so ke linga mwana mususu otala pete kaza mwana mboka et puis alonga mwana mboka koma mwana poto a penser que ce qui ya linga petit fali to pour l'équipe petit fali na loba français mais petit fali leki na kibomoto pour il fallait to mona petit fali o azongi deuxième poto parce que ça na kibomoto ana bato ba considérer na kibomoto na wana pe bazo salela ye à travers ya kibomoto na ye alors ce qui yazo penser que ko il loba français ya lobaka na ko yeba TikTok ya kota ebele ko loba mingi non vraiment il se prend trop non ça va bien vraiment petit fali aza garçon aza exemplaire pour na bato belé azo mérité azana moi si biso tout ba fofole bandaka mabale so to tamo apena mbai na ngabo mo pe ba kamwa kame couple oyo eza batali alliance batali litama so pe na tele na tele mukuse batali tatouage batali me mo mbalo ase tu batali koto yo nga maguerre de siko ya ndaka libara ya pétage batali siko maguerre de siko ya ma pasteur siko batali siko mobile na pe kuna français to toka babi me mutu yo a se retrouver awa comment ndenge nini et salamaki ndenge nini pour comme na niveau oyo donc ça dit non peut ça batu influence mususu si mais quand mobile nanga nda yebi kati nanga ouais moi pe abanda ko expliquer mon kilobiba exacté mais batu po ba comprendre que biloko na té et non ka ba extravagance ba ko comprendre na autant d'années on a ko ba ko mona ke nazo vana na kati libana nga ouais très important moi si a petit fali le quoi tal a sara TikTok mingi donc c'est que au-delà da pe biso ba belle sœur na yo to lingyo na vie mbutu na vie petit fali te na ko kende trop loin te na moni ba analyse ba tout mususu ke il faut ba senga ADN pour na mwana et tout na kende trop loin te parce que il y a de filles aussi a sara mo bulu mais soué na isa bota kana moto ouais mais ça là ne mo bulu ezali et quand ça peut ba vidéo ya kala eza ya kala to ya sika ayeba ndeni ya kotambola parce que petit fali aza rancunier te mais il y a des gens au bazar na rancune sans pourtant ya yeba donc ça dit pour pas détruire tellement il y a zana kibomoto te pour pas détruire ba oya pa na yo mwasi ce qui ba moni oza na matala na mingi ce qui ba moni oza mutu moko olingi kozala na influence moko ya mokili ba ozwa petit fali pa nao ba ko sali au petit fali moni lelo to lobela petit fali en mal ouais pour na yo à travers yo mwasi ne oh yé moko petit fali to lobela ki en mal te très important osomona donc non qu'elle n'est plus loin que au test ADN test ni témoin et sabotama mwana mutu azaka mwana mutu bana beba sundura ana Kishasa ba papa beba sundura bana Kishasa mais au mona ka mwana likandi bote o moni tele o mona
tosala liste na émission ekoya Toya. kombo bapapa nyonso basundu ya bana toya baoya mbangu tosala bongo bafuta bakota baminiature tosisala magerda yo mpo bala jésus na lokolo yo moto banda magerda moi ocontamine ye mosali na nzambe josé tabaseka franchement mama gerda mama pétage mama bamu ah ye moko benga mosali na nzambe mais zo ya parene yo bino ti ya nini po kuna daya mama azapi mama za mama butu kitoko nyonso aza tala point moko te makambo eza somo mutu so aza kaka na mama soki papa aza akomaka ngebungebu ata azovimba te mais omone kaka ye na minute okoso nde aza constate na aoswa na mama mpo azalaka so na obeta bandika boye mama gerda kapa shula nga nabaki nakomema masumu te mpo na basali na nzambe nakopartage lisumu na bango te bamema bacharge masumu na bango bango moko nakojuge eloko te batika mitakala babunda mais eloko biso tofai tozela bitumba ya papa josé ntika na mama gerda nde biso soki tokomi na point final tozela te ifa ningisa no mama gerda likofi te mama gerda fa ozona moto asukise aza ne mare na nga me nayoki mpasi yo mosali na nzambe josé ndita nazaka jour wana na nino na stress na biso na bukala tondimaka mpe yesu aza nzambe tondimaka mpe yesu aza magerda foli yango ya nini yango nazo comprendre te mpo na ndenge normalité babiso wana opesa papier opesa yesu te ese so josé ndita alobi bongo alobi mabe apesa babiso nakomosa bafilme ya porno acteur wana asala bafilme ya porno ti ozomona makambo yango naye kobimisa ye bavérité mosusu na kobimisa bavérité caché bavérité soubassement moto magerda apesaka biso azalaka bafilme ya porno ye azala boyela biso susu akoyelanga aza ne mare na nga me pesi mabe ezalitoluka tozala batindelinga congolais mpe mon franchement bo eloko ekoleka te fo botindela motu bato mosusu na baordinateur na bango bazala eloko osala te magerda mama maîtrise-toi soki vraiment oza mosali na nzambe azalaka motema monene bafrère patrice wana bafingama combien de fois na baréseau sociaux na biso bacommunauté bazoba bafingama combien de fois vraiment bakipa te tomona kupad matusa mwa ateka na ye banzembo mpa maître gims maître gims azwi banzembo na ye ke koyemba yango ye moko mpa ye kosenga bapesa mbongo mpona fete 50 ans est ce que moni biso toyoki toye kofinga soki biso kutu tozala baserment oyo bino bosala te toya mitema minene bosiko bino bato bolakisa biso baserment bosala na nzambe josé ndita mpa aloba ye mabe te koyela père de famille bongo na ye koloba mabe te ezalaka te so olobi ka kombo azwi ete ya nde pitu mwanja kasi mpo ye mpe soki alobi aye osala remaki bakosokola ye ka boye ye aosalango histoire ya nzembo tokomi na suka azala badage esila badage yango akima producteur akoma oya koya nakoya toyeba su te nakoke toye wana nani kapasi oya ya pichu te namoni nakenaki na poto chika nga nayoka kenda na producteur te na Kinshasa mais mutu mosusu akoke te change te boli te ate change te bodi te poto nakende ya cascade wana afandi combien de jours asali na 3 jours na zamba 3 jours non na zamba 3 jours na zamba so ayenga mpe na ye
3 jours na zamba. Abi au comprenant comme. C'est la salutation, man. Moi, ça va pas craquer. Moi, si à bateau et bongi, au vandana. Diana Lamba King. J'ai fait tout avant de sortir. Hein. Moi, je fais tout avant de sortir. Hey. Je prépare la maison, je prépare la nourriture. Et après. Donc, voilà quoi. Nico, on a un mode français. Hey, Nzambe. Pas salutation, man. En tout cas, merci na batutu balinga biso, hein. Merci na ba soutien na bino. Tolingi bino mingi. Merci beaucoup na mère Adeta Kupumba. Mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité dans les sons. Mtalanga wat bani ba tableau za nanya. Magali Kamba, fière la lèvre. Magali, la Suisse-Irlande. Magali Kamba. Nakomona kilo kuboka Magali a nyongo tokota awa jusqu'aujourd'hui. Na boka ye. En tout cas, to pesi bino ba bote. Mama Zozo na end. Mama Zozo tina rapé. Mama Zozo na end. Nantinde lo au modèle ngo abai la kisanga modèle ngo lingi nantinde. Nantinde oni Mama Zozo te. Ah nantinde la yemo quoi. Nantinde la yemo. Mama Zozo na end to pesi ba mbote. Mère Lionel Mukendi na pesi ba mbote, mère Adeta Kupumba na pesi ba mbote, Winnie Dianga na maman 100 jours. Je te salue. Merci beaucoup Nabino Tubolingara Malika Mania, maman ya Bajimo Paradis Bana Souka Nzambe na pesi mbote. Georgette Kandungu, je te salue. Mbote Nabino Nyoso, mon vieux Gelor Boulangongo, Nazo Lela Yo Makasi. La ponctualité dans les sons. Merci beaucoup à vous aussi. Cynthia Kapash Kapashula. Yope Oumela. Bordir Ezate. Pon alelo, to sukia. Bye. Kapage TV. Kapage TV.